Balinga mibana mboka Congo mbote lisusu tokutani na kati ya Cap Congo TV 27243 chaîne nabiso chaîne bana mboka epai wapi lelo tokotala ndenge nini peuple congolais azali kokufa chaque jour. Peuple congolais comme na kati ya mboka comme libana ya mboka, peuple congolais azali kokufa chaque jour. C'est comme si peuple congolais azali na bakondité na mboka. C'est comme si peuple congolais azali peuple moko abandonné à lui-même. Oui, c'est vrai. Peuple congolais, c'est un peuple abandonné à lui-même. Peuple congolais n'a pas de leader. Peuple congolais azali na bakondité. Le Congo, c'est le pays des ayants droit. Le Congo, le pays des ayants droit. Kaka ba oyo bazana droit ya ko vivre na Congo, nde esengeli ba ko vivre. Yango le peuple congolais abandonné à lui-même, il n'a pas de choix. Il faut aluka vinaye na ba façon nyonso. S'il faut même risquer vinaye pour te aluka vie pour réussir, to pour vivre, to pour alukata eloka ko tshana monoko. Kosunga oya libota peuple congolais azozo ba risque belé. Na kocha video moko awa totala ndenge bandeko bazali kolela, totala ndenge bandeko bakufi na kati ya Méditerranée, na kati ya mai pona koluka nzela ya poto. Or le Congo, le pays le plus riche du monde entier, et pas wapi même ba mindele o tozali kolanda bango na poto bakamwaka congolais ozokende poto congolais zali kubana mboka na yo likambo ya kokamwa parce que le Congo c'est le pays le plus riche du monde entier. Il n'y a pas un pays riche comme le Congo au monde. Mais malheureusement, c'est le pays le plus pauvre. Le pays classé parmi les 10 pays les plus pauvres du monde entier. Pourquoi? Pourquoi le peuple congolais abandonné à lui-même? Toute la vidéo oyo, tout tirer ma conclusion, toute la peine le peuple a souffrir parce que c'est un peuple abandonné à lui-même. Il n'a pas de choix. Il faut qu'à Luka malheureusement pour le peuple congolais, un peuple abandonné à lui-même, une génération sacrifiée. Le Congo appartient aux ayants droit. Merci beaucoup toute la vidéo. Bongo to tirer ma conclusion. Yabino molobeli mona mboka Papa Malachi na kati ya Cap Congo TV 27243. Nde tokutani lisusu. Mama no mona o batino so dosena ba kwa sida. Omoni batono so dosena ba kwa sida. Zamba bomo ito pesa yo nini Yesu. Ah, vraiment, Turquie, vraiment, destination Grèce. Ah, Zelo Bapé Sarabiso ba conseil, mais Tolinga Royo Kate, Biso Toza Awa, Toza mélanger ba Congolais, Toza mélanger na ba Camerounais. Donc, Batu ba Koufi, ne Bazawa, Bandeko na Biso Batikal na Mayoyo. Nde to sola boye, Bandeko na Biso Batikal na Mayoyo. Nzamba sa biso grâce biso toza bomoyi. Ah Nzambe pasi tozolela pasi ti bomona nga boye. Donc Nzambe kaka soki Nzambe te belelo onga tika na mayo bele nga lelo sambali mena tika na mayo nga Patrick Samba mena tika na mayo. Donc nous avons tozolela bandeko na biso bakufi awa na mayo ebele. Bandeko na biso bakufi na mayo awa. Bandeko na biso batikali awa iza passe. En tout cas, merci. Simba. Téléphone à bateau à quoi ils sont en Ah, ezana sima. En tout cas, na mawatro na ndenge tokoti Grèce mais apasi bakufi ebele nga Elvis. Na pisika merci na Nzambe oyo akoti biso awa parce que tosali plus de 40 minutes na mai tozobenga ba bateau bazo so biso te. Donc
tosi toperdre mo bato ebele biso tolata ba sauvetage na baope balata ba sauvetage babiso bakufi donc eza makambo nzambe donc namoni kosambela nzambe eza makasi tokoti Grèce mais tokoti Grèce yango na pasi na souffrance to remercier nzambe ya trop merci ya trop bao bayaka nzela oyo bozalaka mayele donc nzambe ayebi nga Idriss nyonso ayebi ndenge na basimani na bisino bambote maki tonauti na liwa me nzambe abikisi biso babiso bakufi ciao. Parce que souci toi na ngo peneza nde pona bino ba ebokatisaka biso ba passer soi-disant botala ka dingi oboye ba tena fo bocha batu boye ba nombre de personnes bocha na dingi ba motema mabe wa vraiment frère motema mabe nombre oboche biso na dingi oyo dingi lo bimisa mupepe kutu dingi kutu mupepe bien te mais tomati yango bozotinda batu lokwa ba nyama bake na banka kokufa po bino bolia ba mbongo ba $700 ba $800 ba $900 obokolia nde bonso ba vie na bino netinga na pesa mais la passe boyeba ke babomoi ya bato oyo etikali na mai oyo eza na mutu na bino bokosamba na nzambe un jour napesi mbongo ya nini ya botala mai botala basaki botala bandeko na biso batikali na mai oyo bandeko na biso batikali awa na mai oyo ozomona tu oyo babato ezoluka no bibembe nde bomona boye bakano rapide oyo ezoluka no bibembe tala dingi tozalaki nango yango wana dingi wana bozomona wana yango diki oyo biso tomataki touti nango banda Turki dingi mobimba ele moko deja eza kobima mopepe banda kala yango nde bomisi bato ndenge ozomona nzambe asali biso grâce nde bomona biso boye touti na kati ya dingi wana mais nzambe asali biso grâce tobiki bato bazolela osala mabe neti nga napesi mbongo na ngai ya kano me bamati nga na nini ya nini ya regrete nzambe asala nakanisi tolandi mpe tomoni biso moko ndenge peuple congolais azali kolela na kati ya mai bandeko bakufi bandeko batikali na mai bazali bongo kolela esali ngai pasi na mawa mpo na nini boye le Congo, le pays le plus riche du monde entier, kasi pe le pays le plus pauvre, classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. Incroyable mais vrai. Pona nini? Parce que le Congo appartient aux ayants droit. Depuis le Congo et Congo atikala kozwa ba dirigeant ya malamu te. Congo atikala kozwa ba dirigeant oyo balingaka mboka te. Congo atikala kozwa ba dirigeant oyo balingi peuple te. Depuis 1960, Congo azwa indépendance. Congo atikala kozwa ba dirigeant ya motema malamu te oyo balingi mboka. Pendant la Deuxième République, le Congo était le pays des ayants droit. Le pays des ayants droit. Bah, oyo bazalaki bongo na droit à vie, droit à vivre. C'était oyo biso toyebi biso nyonso ba Congolais, les familles, oyo tobengaka ba famille, famille présidentielle, famille Songolo Pakala, famille ba ministre, famille ba député, famille ba toboye Songolo Pakala. Ba militaire, ba officier militaire, au placé, ba ngonde bazana droit à vie. Même ba militaire au bazaya c'est droit à vie exacté. Policier va foutre combien? Militaire va foutre combien? Peuple congolais va foutre combien? D'abord misalango ezali. Est-ce que d'abord misalango ezali? Ba patron il y a peuple congolais. Na mokili mobimba toyebi les premiers employés employeur, employé en anglais, first employer ou le premier employeur yamboka nyonso ezala bongo gouvernement. Gouvernement yamboka nyonso nde azala bongo le premier employeur ya peuple na ye.
les fonctionnaires, les militaires, bangonde, basimbaka mboka. Premier employeur ya mboka nyonso na mokili, c'est le gouvernement. Mais c'est le contraire au Congo. Employeur ya Congo, tout employeur ya Congo, et ça ba étranger. Ba Libanais, ba Pakistanais, ba Indien, ba onde, ba employeur ya peuple congolais. Quant au reste, le pays appartient aux ayants droit. Mbongo ya pays, mbongo ya Congo, et qui n'a pas benga ya bateau. Il y a des dirigeants, les hauts placés. Il y a des politiciens, des militaires haut placés. Quant au reste, débrouillez-vous, sauf qui paie. Oyo mboka ya ndenge nini. Oyo mboka ya ndenge nini. Mboka ya Batu Congo, le pays le plus béni de la terre. Mais le pays appartient aux ayants droit depuis Deuxième République. Si accession na pouvoir ya AFDL, tu as la série Mosus, série ya bakor. Mboka Congo et comment Mboka ya bakor. Un groupe de gens se décide, basangani, signer ya bango bakor. Tango signer ya bango bakor, Mboka ekomi ya bango depuis AFDL tilelo. Mboka Congo et si quand Mboka ya bakor. Un groupe de gens se réunissent, signer bakor na bango, ndenge ba diriger mboka. Ba diriger mboka pour un certain temps, nde mboka, le richesse ya mboka eza ya bango. Personne d'autre azana droite ezali mboka na bango, misolo ya bango, makambo nyonso ya bango depuis entrée ya AFDL. Congo etikala mboka ya bakor. Accord de Lusaka, accord d'Addis Abeba, accord de Sun City, accord ya boye, accord ya boye, na kadisi mama zoloba biso stoyi yango ba Congolais. Congo etikala mboka ya bakor. Lelo tozana gouvernement na Congo, gouvernement ya bakor. Ba signé accord na bango. NCC na cash. Ndeni ba diriger mboka. Mais intérêt à peuple zate. Yango peuple, il faut luka vi na ndenge na ye. So akokufa akufa. Na kasi to moni video oyo salinga pasi mingi. Elenge mwasi mama na mwana ya bébé na mwana mususu ya muke. Na kati ya dingi po bakati sabakende Grèce ba uti Turquie ba okende Grèce na dingi zo misa mo pepe. Tala niveau ya risque. Pour na nini? Le peuple abandonné à lui-même. Le peuple abandonné à lui-même. Faut luka vi na ye na ndenge na ye. To condamné bandeko wana te. Nga na libana mboka. Na libana mboka. Na kaskada pena na koma libana ya mboka. Parce que mboka mbomba. Et ça un pays sans loi. Un pays sans bakonzi. Justice égalité. Peuple a droité. Alors, nous devons cascader dans le monde. Attention aux risques. Ils ont un risque. Qui ne risque rien à rien. Moi, si on a un bébé, on a un bébé, on risque de faire des pépé. Bakinde Grèce. De grâce, par la grâce de Dieu, bango va koufiter, babiki pas au témoigner. Pour nanini. Parce que le pays, le Congo, notre pays, notre nation appartient à un groupe de gens au bas signé accord na bango, le pays des accords, le pays des ayants droit, bas signé accord na bango, bas signé accord nen makotambu samboka, makambo ya mboka, etali nango mutu mususu à part bango, bako diriger mboka na ndenge na bango, bali ya misolo na ndenge na bango, souci à peuple égalité, souci à mboka égalité. Le Congo, le pays des ayants droit, le pays des accords. Toujours les sous-sous, na kati ya Cap Congo TV 27 243.
ya bino molobeli mwana mboka Papa Malachi Steven Bosoli na kati ya Cap Congo TV 27 243. Numéro de téléphone 078 40 90 244 plus 27 78 40 90 244. Le Congo, le pays des ayants droit. Mboka ezali kotambola na système ya Sumbiri Katiri. Opekete omekete. Siniri Katiri. Kasi mboka eko kotambola boete. Soki boyebi te kasi ngana koyebisa bino. Le Congo ezali bongo bombe à retardement. Pour na bino ba politicien le Congo ezali bongo bombe à retardement. Soki boyebi te na yebisi bino. Pamba te biso ba oyo tozali banda. Bana poto kutu baza moi bien parce que bazora moi social, moi crèche, bana batanga ofele. Mais biso ba oyo tozana kati Afrique. Tozoko mona ba pasi, ba nkakema, ba stress. Bato bakoma okufa na ba stress. Bato babelaka ba tension na Congo te bakoma babela ba tension na libala ya mboka. Pona bino ba politicien boliko bongisa mboka te po bofandisa peuple na kati ya mboka. Peuple akoma kobima, peuple akiola. Ebele na libanda ba kiola. Kiol. Bakoma babela ba tension, ba jeune ya mokie 20 ans, 22 ans la tension, chose impossible pour nani azo craquer. Ao craquer libanda mboka. Abimana mboka pour nani? Abima parce que bino ba politicien. Bolinga Congo te. Pona bino ba politicien bolinga mboka te. Pona bino ba politicien bolingi peuple te, bolinga souci à peuple te. Message na ngeza boy. Lokola mboka wana etika na mboka na bino. Mboka ya bakor na système ya kiyanke. Bomba mboka na kiyanke. Système Sumbiri Katiri. Opekete omekete. Siniri Katiri. Donc lokola ba oba signa ki accord te, ba na droit te. Lokola peuple play na ba accord na bino bo tia ki ete, bo mona ki intérêt na ete. Donc peuple ça na droit à vite kasi boye baka. Mboka wana ezali bongo bombe à retardement. Na ebisi bino en bon entendeur sali. Na kozonga lisusu na makani mususu na deuxième partie il y a émission oyo tozolobela le Congo, le pays des ayants droit. Pona ko pesa makanisi, pona ko sunga. Ba koni na biso ya mboka, ba leader na biso politique. To inibino te. To lingaka bino mingi. To lingi bino mingi. Peuple azali sima na bino pona ko soutenir bino. Mais peuple wana na ignorance na ye, azo soutenir bino na ignorance. Pamba te ayebi droit na été. Kasi biso ba oyo to pima libanda, tozomona ba système ba démocratie na mboka mosusu. Et ça la biso passi. Mais to lingi bino. Kasi bocha un peu de l'eau. Ajoutez un peu de l'eau dans votre vin. Pour te bocha pride. Lo lendo na bino na mwa mopanzi. Botala intérêt à peuple. Attention ki bosinya ki ba corps. Ba o basinya ki ba corps te ba zape bande kona bino ba congolais. Bo sangana l'union fait la force pour na souci à peuple. Président Chichi Antoine Félix Tshilombo ozamwana poto. Président na biso ozamwana poto. Biso ba chrétien to sambela rapport na yo. Chaque jour on a sambela rapport na yo. Pamba te Bible bisingaye na sambela pona bato nyonso bazali élevé en dignité. Naza mutu a parti na yo te pe naza mutu a parti à mutu mon côté. Mais en tant que chrétien, Bible bisinga na sambela pona ba oyo bazali élevé en dignité. Ndeto sambela rapport na yo président ya mboka na biso. Oza mwana poto au mona ba système ya démocratie ya poto, oyebi ndenge social ezali na poto, yo moko au mona pe o viva yango. Chia mai na kati ya vena yo. Chia pride. Et pai mikitisa solola na ba oyo. Ba sindia ba korte. Oyo bazana kati ya ba kor na binote. Benga bango zali papa. Benga bango bo solola. Bo sangisa makanisi. Pona kusunga mboka, pona kotombola mboka na biso Congo. Président Fachi, oza mwana poto,
oyebi système ya démocratie ya poto, oyebi vie sociale ya peuple na kati ya poto, mikitisa ozali papa, zana motema monene, mikitisa benga bango nyonso, sangisa bato nyonso. L'union fait la force. Bo sangisa maele bo sunga peuple congolais, bo sunga mboka. Peuple azali ko kufa, pamba te peuple nana zwa bakonzi ya malamu te, nana zwa bakonzi oyo na volonté te basunga ye, batombola mboka. Le Congo ezali pays moko vraiment béni. Tolingi te Congo et continuer dans le système ya sumbiri katiri, opekete omekete, osiniakate ozwakate, kasi Congo ezala pona moto nyonso. Message o ezali pona yo président Fachi, na bakonzi ya mboka nyonso, na niveau nyonso, pepo na bino ba politicien, bomi kitisa, bolongola lolendo na bino, bomi kitisa, bosanga na l'union fait la force, botala intérêt à peuple. Le Congo ne peut plus continuer na rythme oya mboka ya bakor. Mboka ya bakor, na système kiyanke, na système sumbiri katiri, siniri katiri, opekete omekete, mboka ko tambola boyete na système kiyanke. Parce que dans les cas contraires, ceux qui boyebi tenga na bisibino, mboka wana ezali bongo bomba retardement. Toyebi biso sto balobaka soko lebi loko ya mboa préparer mbangu. Kasi tolingi bino mingi ba politicien, tolinga bino mingi toza contre bino te. Mais bomi kiti sabo tia mai na kati ya vino na bino bomela, bota l'intérêt à peuple, bota la souffrance à peuple, bo sangisa makanisi, botonga mboka. Ya bino molobeli mwana mboka, Papa Malachi Steven Bosoli na kati ya Cap Congo TV 27 243 ndetu mona ni mbalasima. Bye.